Je dirais merci. Nabino nyonso bofungole mutema pour faire ce comme ce qui commis. Ndenge bozo soutenir biso, ndenge bozo s'abonner, ndenge bozo commenter, ndenge bozo partager émission oyo faits sociaux. Yango na bato nyonso bazo sunga biso. Je dirais aussi un grand merci à les boss des boss, Papi Toussamba, les boss. La manière pour nous peut-être de vous faire dédicace. Yango moninga na polo na on plateau oyo. Boss des boss, Papi Toussamba. En tout cas, Balobi, Bolamu et pour la rater. Le bienfait n'a jamais été perdu. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous aider, pour nous soutenir. Nzambazo Mona. Émission Oyo. Il y a même des serviteurs de Dieu Balobaki. Kaka ndenge bandi bien, ndenge pe koba malamu, ndenge pe okende liboso. En tout cas, vraiment merci les boss. Ya kolobaïse belé, mais je n'ai pas les choix. En tout cas, côté déjà, il y a Kangola Mobimba, leader de Kangola. Firma, comptoir Nabiso, il y a Papi Toussamba, les boss des boss. Tibozo Monangana, Napolo Oyo, ingénieur Steve Vita. Les boss des boss, Papi Toussamba, leader de Kangola. Donc, c'était une façon pour nous. Il y a aussi la dédicace. Dans un plateau avec l'un des artistes comédiens, Maman Moindo, azongeli biso sous na plateau oyo. Poto meke un peu kosola na ye. Moi mike kaka. Mais avant tout sola na Maman Moindo, oazalo kwa invité na biso na première invité na émission Yalelo. Je tiens premièrement de remercier aussi le procureur Malik Bala, les gifs noirs, moté ma maman Chidel Bala, il y a Juliana Magiga, Juliana Magiga, Gigiston, en direct, il y a Belgique. Merci pour le message et Komaki. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi la servante de Dieu, Pamela Ipenge. Notre artiste, Papa Takinga, a aussi un déplacement pour Kinshasa. En tout cas, je demande à la République démocratique du Congo, à tous les fonds, au Balinga théâtre, opérette, le Baoba vivant, Takinga, Azonga Simate, Azozana Bino na Kinshasa, Kalaté, na mois de mars. Yango ezaloko la actualité, mais na sengi na ingénieur Steve Vita, yemo pasala ki message moko pour na Congo, pour na ba Congolais, na ba fan nyonso au Balinga théâtre. Suivez cet message de Papa Takinga et puis on revient pour tout banamaso na biso na Maman Moindo. Merci. Bonjour mesdames et messieurs les fanatiques mélomanes. En face de vous, vous avez une personne. La personne c'est Takinga. Je crois que Mingi Balobaki Takinga Kufa, Takinga Kokama Kambote, Takinga Zonga Sima, etc. Parce que faire l'opérette, ce n'est pas donné à n'importe qui. J'avais pris un temps mort, qui veut dire que je travaillais quelque part. Donc, il faut avoir tous les atouts possibles pour mieux présenter l'opérette. Donc, je suis l'unique à le faire en Afrique. Et je rentre, c'est comme Kundama artistiquement. Le technicien, manager, leader est clair. Sans oublier l'honorable Chibalala Franci et la maison Kati Katinga Production. Yango Salike Ngai Leloyo na mois de mars naza nabino na Kinshasa. Vive la RDC, vive Kinshasa et vive l'art en général, plus particulièrement le théâtre, l'opérette. Je vous remercie. Merci. Je demande seulement à tous les Congolais à recevoir artiste Nabango, Papa
Takinga azozana bino kalamite kalemo ndenge alobiwana. Donc merci aussi à maman Eve Amida, la fille enthousiaste. Moi c'est à Pembe. Babi mtazo ça éclairage zala na Kangola. Maman Eve Amida, babi yo pena Oumela. Je dis aussi merci à Junior Avoula, babi le seul Congolais au bassin la monument d'Afrique du Sud, Junior Avoula. Oumela, merci pour vos soutiens, merci d'avoir message nayo les boss. Merci aussi à Charlie Louboya, grand prêtre Charlie Louboya. Je dirais aussi un grand merci à celui qu'on appelle Yarobi Visor. Merci et ingénieur innocent Mafuta Moto Pamba, il y a Juliana Magiga. Juliana Magiga, hein? Moi c'est apporté depuis Kala, Belgique. C'est Juliana Magiga, il y a Gigistone. Je tiens aussi à remercier celui qu'on appelle en direct toujours, il y a France, et il y a Néné Amouri, il y a aussi Jacques Amouri, et il y a aussi Blende Wanza, Iris Obama, Mtatika avait un défaut. Nazana, maman Moindo na plateau, nanga, tout sola, non, Maramotali, Bisso, maman Moindo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Boni. Bon appétit. Oh, bonjour. Bon appétit à Suna notre oliateur. Ah, mes fans. Babi Mikolo, otombo qui tourne en portugais. Oh, na moni on a plateau na polo ya Papito Samba. Kasi mo ko mo kandinga ngeliska place. Ouais, solo. Merci beaucoup mes fans. Merci beaucoup Afrique et Europa, Asie. Donc binonyo so bambote, ba shalom, ba bondia, moyoué nous dit bimpani inchallah. Yeah. Naïf vraiment pour na lobela vraiment mon boss. Bana botama. Oui puis que Georges Simba. Oui. Banana botama na benga moto bossé. Oh. Ah bon? Oui. Bandana botama non na benga mutu boste na se ba krimadia o ba petit nanga baranga ba mo ba ebi na ba brosse ya lelo nde na zo tanga boss. Ah bon? Ya mon boss batika yo umela zalaka oyo zali mutu malamba kotaka ye ba très bien ezaka likolo tina se Papito Samba, totangi mbala boni 10 fois. Papito Samba, donc muto azo sala nga pona zala lelo yo. Na kata monde artistique. Ah bon? Donc azo sala vraiment que Moindo po ezala ye. Voilà. Et ça vraiment mon producteur Papito Samba. Vous avez un bon souvenir na moni parce que combo comptoir naie. Vous voyez pas comment comptoir naie? Naie bisayo. Pour beta numéro. Pour beta carte zanga numéro. Bato lo baka photo lo bela kaka. Il y a comptoir naie comme on a ezali firma. Donc soki okei na ba mboka ngwana oyo yebi na kwa ba lukapa. Voilà. Olobika ke na zo luka. Leader de Kangola. Ah bon. Na yiso koma kamwana. Je dis moi ami yibia o yibangai. Donc yebma azo benga biso karaté, tout le monde a vraiment belé. Donc alinga kité aboya ki abi Moindo. Omoni bando ya o traverser to tambolité ninité. Na linga kité ke boya ndenge wana. Il faut boya bo tambola nzela bozo travailler ti esika oyo bino bokokoma. Ba photo déjà ya ba fiche et fait kende ki déjà kuna. Donc préparation exactement très kitoko. Donc dans soutenir ba production bozanango kuna et c'est les boss Papito Samba. Donc Moutazo produire vraiment ba production nyoso o tokoza nango na lukapa ezali Papito Samba, mon boss propre, mon boss nanga otala yo kakola ete ta ba boss mususu amko ba boss otali maboti yomoko bangi mon boss Papito Samba. Ya alors que mon boss ndenge zawana donc azaf ma prête. Donc, une affaire de 10 ou 8 personnes. Ma camion so eza maboko nae. Biso tozo kenete pona tobeta batol CTT, mais biso tozo kenende pona production. Voilà. Pour et le bana ngoye moka lo bakalobi ke Moindo
okeba kobeta batol oya kobeta batol eternité boye mama obeti sete pasuki donc et à makambu yo somona abengisi fort même omoni na ba na ba cameraman donc Vita pena ingénieur Vita donc azama en cours vraiment toujours kenaye. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme moi message à les boss Papi Toussamba à Hollanda yo par rapport à bien fait na babola munyoso o oh ça là. Merci vraiment mon boss. Ngai na koloba kaka boye bolamu na e wuta na libumu ya mama na yo tango abotaka yo tango bimi kaka boye balati na kushito banda bolamu donc ba o bazaki na nzala mbamo opesi bango bilei ba o bazanga ki pema opesi bango pepema donc mon boss ba oyo batambola ki makolo opesi bango pe mituka ba o bazanga ki sika kolala opesi bango pe sika kolala alors que mon boss bolamu wane banda na 0 mois til lelo oyo okokisi bolamu na bolamu. Merci mon boss. Donc biso tozoya ndenge tozoya vraiment donc to ebi ke masolo eza carré makasi alors epé sa zo ate candidaté oyo pa lingi aleki na nzela na ye alobi aza na posa a invité biso toke na biso problème ezate mais liboso fo leka na nzela ya mon boss Papi Toussamba. Alors merci, le message est passé. Aigle d'Angola. Merci, le message est passé. Les boss Papi Toussamba, leader de Kangola. Maman Moïndo, passage non, les agues juste pour y couper sa programme, il y a la production Bozanango. C'est comme il prêt pour voyager comme ça, oye, P.O. Lobela, fanatique, nayo. Au Pessi, mbote nayo, et pas ya banani. Bato balingaka yo. Na pesi na mbote na ngai epa ya président Papi Toussamba, leader de Kangola mobimba bino nyonso bambote ya trop ba boitard de bono itier boya petita bino nyonso tozana ensemble tokolia na fourchette esika moko. Ya na pesi ba mbote na ngai pa Régine Nes Congolo mona Londres, na pesi ba boitard nangai epa ya procureur Malik Bala motema ya Chidel Bala mwasi kitoko donc la première dame de procureur Malik Bala na pesi mbote nanga na ya Robi Visor ya na congolaise ya Robi Visor bambote na yo ya trop mutu moko malamu ya boyambi ebele Tosca BCBC mokolo ba sapato olingi ketch olingi donc habilleur na biso vraiment ezalinde yo motema ya nenete BCBC ya wana lelo na yaki na ngoso ke na reyo okene kokuta vraiment donc maison d'habillement ezawana mobile moko malamu alataka batu na soki vraiment wana mbote na ngai epai ya Georges Chimba bambote na ebele bambote ebele na ingénieur innocent mafuta motopamba donc motomoko bien et pas naie $200 et loko pamba bambote a trop vraiment place à Zali. Merci Tosuksi wana, bon dimanche aussi à toi maman Moïndo. Donc to yamba prochainement pour sur la masola ba production na masola ba film oyo bozo tourner donc pour participer na film ya Pekadu oza réalisé par ya Georges Chimba. À bientôt. Et ça en a portugais. Donc merci ingénieur Steve Vita. Donc avant tout il y a qu'au recevoir invité nanga ça juste na plateau oyo na profiter puis na pesa mboti nanga na moto ba bengaka ingénieur innocent mafuta motopamba. Merci pour vos soutiens la servante Pamela Ipenge et na pesi pembote susu à mon ami de tous les temps de tous les jours l'adorateur Matteo Mbako. Hein? L'ami de David, adorateur Matteo Mbako. Il y a aussi mon ami Benny Ibaï qui me suit en direct. Il y a Kuka Kazenga. Sans oublier Chadra qui m'était là. Et pourquoi pas de penser aussi à celui qu'on appelle le boss des boss. Le boss des boss. Papi Toussamba. Maman Moindo. Na bossa na pesi mbote nanga et pas énergie muke na belle difa mwanga chibangu. Donc banana. Pesi mambo tebele eska vozali o mama de mama Papi Toussamba moto moko bien beau
Vraiment merci. Naza invité, naza sous invité nanga, deuxième invité nanga, babinga ye Abara Nganga. C'est un artiste et comédien, nabing sa qui est boto solo là. Mamba boyesenga fona banda. Et comme on va série Abara Nganga. Bonjour. Ouais, bonjour Miss Gay. Ah bon dimanche. Hein? Ah bon dimanche pareillement. OK. Toi vraiment. aussi. Ah Abara Nganga. Yo, chef de guerre. Chef de guerre. On a succès na mboka. Mais bien on sera bo. Yo tout succès na mboka. Kasi mamba succès, kasi mamba tante. Oya ce que tout ça ce que théâtre qui lelo. Ya solo. Ya ki lelo pena donc na pesi Junior Timba beaucoup la ba mbote belé. Vraiment. Muto pena longola biso na ba via ghetto tia biso pena live en direct à RTVS. Tara le net le dimanche me pesi leki. Voilà. Diffusion. Donc c'est un homme à féliciter. Donc félicitations à mon continent Junior Timba, mon big boss. Abara Nganga. Ouais, Miss Gay. En tout cas na sepeli au monde. On a sepeli makasi ko mona yo. To benganaki. Ouais. To planifiaki. Ouais. Léo ce que tu as pensé ensemble na plateau. Ouais, na moni pena plateau, on a pena le na sepeli ka ba son wana pena do na senti ingénieur. Vraiment. C'était vite là mystique fort. Donc Vraiment. son wana neti kaka na chaîne wana kuna ko. Abara Nganga. Ouais. Yo de jour barano nganga. Ndoki obanga été. Tene na to kutana nganga, na to kutana nganga. Nani? Na to kutana nganga moko abenyinga. Ah, yo nda baranga nganga bien. Ayibise ko moni nganga yo bara. Akufa te ngaye yo. Na chanza ki kombo. Kombo chanze na komi papa nganga. Ba yo kaka mabe. Kombo nanga bara munganga. Vraiment artiste. Ouais. En tout cas, vous évolué. Mito, vous évolué dans le groupe Temena Tembe. Il y a Junior Timba. Ouais. Que je profite aussi de saluer. Junior Timba. Merci pour promouvoir la culture angolaise. Nandenge à réseau Kendele. Vraiment, félicitations, Junior Timba. Aux asiko dans le groupe Temena Tembe. Comment vous en postez? Bon, ngai na sala art ya poste été. Il y a beaucoup de gens sur PC poste dans le groupe dans un monde il y a commis supérieur à Batunyoso. Vous en postez? Mais mambo yo c'est ça mamba chef. Na parce que on est ce que devoir on appelle ça bango. Pour ça marambo bango ba ko sala mais ba ko sala ngote. Parce que on a posté na sala ngo. Parce que yo sala on a un terme pour mi savoir bien capable. Non, na sala ngo c'est longa parce que c'est le makila. Donc pour ngai pour na leka pour na yeba na fo ngamo na misala. Vous comprenez? Abara Nganga. Ngai yo. Na lingi sunganga. Osunga ba bota biso. Ouais. Force il y a défense dans les aranoni. Secret dans les aranines. Aux ara trop sir na yobo. Et puis tu affrontes tout le monde. Yo affrontera mutu nyonso. Mutu na angle mususu ba to mo interpréter que comme impolitesse. Non, pas question d'impolitesse. Mutu le Canada, le kalobi ke nga baranga na mankaye. Azate. Dès dans Mito l'artiste le plus rankiné dans le monde de théâtre, dans l'artiste comédien ça baranga. Non. Nga na rankina mutu te na mboka o. Tout le monde na solo la kanaye. Kobana la maman na biso ba leader na ba ve na biso ba leader, tout le monde tout ça même moral. Donc mutu o loba ke baranga aza faltador wa baranga impoli, on est comme na ngande ignorance. Baranga to ke no pina mbango po yo za mutabongo. Nga na mutambango pena yo bugana. Bengano na nouvelle vague. Ba bengana nga na nouvelle vague te mais na sengane mise en disponibilité. Oui. Lettre en côté lango. Na côté lettre na comité ça fait 2 ans passé. Donc tous les cas déjà makamona kala donc na ebitana masolo mingi ya tembe na tembe. On dit que bengana yo. Na lobby que na senga mise en disponibilité. Ouais, bien on takende pas fali. Ba répondre. Bon, tant na côté lettre belé ba comprendre que tina lettre wana te ba négliger ki yango. Parce que la monique na ose là ba répondre nga ba répondre ngate. Or tembe na tembe ba na posa na ngai. Les rebelles les plus dangereux. Pour nga transfert na salama na mbongo. On a cette vérité caméra zango na ba tu na Junior Timba ibisa. Pepele. Na bi barankino yozo kota pona tembe na tembe. Junior Timba soit décidé que ne mikili. Apkangi na eka ni tembe na ngoya ye na ete so ba temba ngoyo chango su wapi. Bon. Tembe na tembe za groupe o esangisi biso ba diaspora. Donc za groupe moko bo eza ya mututi. OK. À part Junior Timba donc groupe on est là pour tout le monde. Yokoya on a droit de travailler. Yebe kuna koya a droit de travailler. Maman yinda koya so ba benye aboya kana ete. Aroya au travail. Si la dore so ba benye aroya. Papa bidi so ba benye aroya. Papa na biso vovo na so takinga. So ba benye aroya. Mais bientôt tu peux préparer da film so sika 11h45 na so film wana. Les amis siki. Et lo peto bing sero yo poto sur la mambuya. Ou préparer na groupe ya ba film évolution ya mouvement parce que on te reçoit comme un artiste na kati ya groupe. Donc tu reçois le roi leader te pour comme le roi ndetote obeti sous mon signe. Et ngaza porter parole. Bouche autorisée. Il y a groupe Junior Timba. Il y a Junior Timba
Junior Timba c'était Menatembe corridor d'Angola. C'est au finga yo finga rabatu. Barankino yo kota Junior Timba mtatinda. Non non, donc tu n'as l'émission on a bengi père et singa baranganga. Silence du chef frère. Pour ya benga nga DSP. Abi silence ka rebelle. De soir dagi mutu anga singa baranganga kendo boya batu. Mais singa kaka respect na média. Festival Toseka. Oui oui. Et soukandeni. Bon festival Toseka nebi kenga baranganga la bande champion. Nana peso championnat. Nazo bisayo les seuls comédiens à côté na drapeau ya Congo. Hymne national est bête à tout le monde à télémis c'est à baranganga. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de gens des artistes et comédiens basés dans l'esprit à créativité. Surtout dans Angola ah, tous un esprit le ko muta sali yango e pas au sala. Kayo pour sala au bat basala. Non non. Ngai da sala au moni biso to il y a formation hein blaga par ba coupe to outil ndé la sa capacité d'artiste. Voilà. On a pena blaga par place na outa na so formation. Donc temena tembe, yemo président ba bien na la temps peut sa mutu éducation té. Na pourtant la somme de travail té. Yo ya na travail na yo. Voilà. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Ngai na ça que fort on attend le festival l'habité. Faut na ya état militaire phare d'essai. Parce que tout le monde a que ba est parce que kufa. Vous comprenez? Toujours phare d'essai tout défendre écolo. On a peine habité cette fois-ci on a fait la côte état que phare d'essai. Donc tous les peuples congolais, diaspora, tout, il y a la France, le président Marius, la Belgique, le Zakuna, le président du Canada, le Vopalanka, mais surtout, il y a la Simalangaï. Parce qu'il y a une stratégie, il y a un côté, il y a un archive, il y a un côté, hymne national. Hymne national. Après hymne national, guerre et bandit. Guerre na kata festival ya nengo sakanate. Couché, boum, ba bombe mezo kwea. Nazo ba jara ba comédie, on est ba comédie à l'intelligence. Et c'est pas comédie l'intelligence pour belé ça va théâtre blablabla à comprendre té oh biso théâtre tout en miliango té mais tout aux na ba té mais ça ba don moro bo nzamba pesa biso ya omona ba différence en sala et sala mara pour moi jamais na ko selo musique la salle est-ce que vous en avez na tembe oui oui normalement vous avez combien de porte-parole il y a président na bino bon il y a des porte-parole et des porte-parole oh mais nous te koyamba awa DJ Konde Molaki si papa na bango nyonso 3 femmes là ici. Naza porte-parole indépendant ya groupe. Donc on a comité na la télé mais c'est indépendant. Bon, il y a les deux ba tchai pa nani bon on a habité. Parfois même c'est makambo ya lobakité. Anabia, ils ont un chef de guerre. Ouais, on a chef. Un bâton de commandement qu'on a dit quoi? Non. Ah bon? Non non. C'est l'archifaux. Pour nga TV dans la vérité. Oh, oui, oui. Nous avons un bâton de commandement pour les Junior Timba beaucoup là. Et si vous avez payé ba sapato na ba moté belé. Donc Tembena Temba les a raté na ba groupe musus mais Tembena Temba peut entre bino. Non, biso oui, on a Tembena Temba na musala. Donc yo tia Tembe nga pela tia Tembe na boulot soko na scène. Mais ba chef ba ali. Ba chef ba sako. Bo ba chef ba tangola zo ba non den. Non nga na dit qu'il y a sous chef terre, ba dégrader. Oh, oui oui. Ba dégrader. Ba dégradé. Autos à la semaine passée na TV awa. Et ça problème tenga ce qu'on a effacé les tableaux. Si on t'a le kuta nega pour na zone c'est leur place les alagi. On sait très bien que na Mboka Oyo, il y a vraiment beaucoup des artistes. Même Banzonzinger, même Bamsuso, Bazarana biso awa o ngana yebi oyo po yebi. Mais tout le monde a été longi à mon côté na tembe suite, il y a ba déclaration na bango nyonso eza impolitesse. Bon, impolitesse il y a tembe bon na évité pour moi ils ont mambo baté na TV quoi. Maintenant quand on parle d'impolitesse tembe yo zana tembe na tembe. Oui, mutu na mutu ana pas. Est-ce qu'on reconnaître quand même que non tembe na tembe ba boto cité à part ba tembe na bino. Il y a des gens de ba boto cité. Netinga baranga ba no tambo ko banama moyindo ti na mona ne tola mukeso ka baranga et bo apesor. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens na zo biso ke ba comprendre de lo ba osalaté. Théâtre eux sali le lo bande on fait les bandes tout le monde ba venir so ba vide de loin. Eza nzonzi na respect na bangonde sali ke bango ba bima le lo ba ke vide de loin sala ba film belé ko le quand même ngadia dia na ba niveau nzonzi eza selon ndenge muto osala musala na ye. Vous comprenez? Respect za muto abotama na respect na ye. Eza mwana mususu atana do finga mama muninga mais netinga na respect papa na Junior Timba la kisanga jamais na côté ma bona finga leader muto na manquer muto mo boza muto théâtre non. Na opesio espace opesa mama quelques dédicaces
Il y a aussi Avo Palanka, en direct du Canada. Avo Palanka, Bambote Belé. Évolution, il y a émission, objectif émission, ils appellent pour nous cadrer, ils appellent pour nous promouvoir culture. Artiste, il faut besoin en Anzela. Avo Palanka, merci pour nos commentaires, merci de nous partager. Il y a Georges Chimba, Miss Gay l'artiste. Moi, quelques dédicaces à Bara. Si Mbote na chouche à lumière, anti-stress, maman ni maman, c'est votre domestique. À Baranganga, Motomobali. Na pesu Mbote na kadika di mabokete, bokete po na nini. Et na pesu Mbote na docteur Marcelo Sadi, le savant noir. Mouta solo ngala ba masu, mouta solo ngala malade MPC, mouta solo ngala ba malade no sida mo lili. C'est docteur Marcelo Sadi, le savant noir. Ici ko zaba Mbote belé, si ko vandi na palais. Et la petite sous Mbote na ngana maman na Brigitte Kinzonzi, maman botanga baranganga en direct ya Brésil. Et la petite Mbote na papa na Dipont Chimbi, ma petite sœur Jordan Libé Antonika, Mbote belé ici ko ça. Donc Mbote le juste na petite Mbote na maman Moindo pour va venir na sima caméra wana. Donc ils sont merci ya baranganga. Bon dimanche. Bango ba pesa biso ba mbongo ndambu. Donc bon dimanche na yo pe. Na pena libanga pene ko tarate mais na pesi ka Mbote na papi tu samba ngaya baranga na kusamba yo penza na kusamba yo. Merci le boss Papi Toussamba, merci aussi il y a le boss Adolphe Mouteba Tchela Mouina. Il y a aussi le boss Amédée qui nous suit, il y a le boss Michel Chaco en direct toujours du Canada, et la servante Pamela Ipenge. Sans oublier, il y a aussi Cédric Matalatala qui nous suit en direct de Kinshasa, indisposé. Cédric Matalatala. Je vais aussi dire bonjour et bon dimanche à Carlo Koubele et Bibichi Italie. Sans oublier aussi Jibaz Kilo Yamboka, Jordan Mbata. Donc fidèles téléspectateurs, na invité Nanga Lisusu na plateau Oyo, vraiment lelo émission Oyo Fakina Yambaka Rabatu. Artiste les alakaka tout le monde tourne dimanche pour na plan du temps à Batu. Tout le monde salango ici c'est la télé. Ah oui, la télévision. Dans un plateau Nanga na l'adorateur Mobumba Melina Tata, hein? Papa Diego Mido. Bonjour. Bonjour Papa Georges, bonjour. Shalom, vraiment. Ah merci hein, pour nous répondre à l'invitation à Bisso. Merci. Oui, puis qu'ils ont passé au monde à la TV. Et à propos de la disponibilité, de la gravation, puis le calendrier, tout ça, il y a la célébration, la répétition. Oui, bien, la fiche Nyon, non, mon aka et le Nyon, non, mon aka et le Nyon. Les Angolou, tout coquin, sont dans ma casse, mais ma casse, il y a mon tour, Azakati Nabiso. Pour apôtre Paul à lobby, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Les Angolou, Ngolou. Oui, les Angolou, comment va l'évolution? Il y a album, single, non? Voilà. Single à Liboso, et Bimaki déjà, mais. L'identité, ou bien ça sous deuxième single. Bon, single à Liboso, par rapport à l'entendement ya batu, bakolo ba netité, mais par rapport à l'entendement ya Nzambe, et Simbaki. Pourquoi? Nzemba Liboso na beta et qui na radio Mozambique, ti na radio Cap Vert, na ti yango kaka na ba plateforme à téléchargement, là c'est long clip té. Ah bon? Tozo lukato bunda, tout à la bisika Nzamba comme la biso. Sur le plan spirituel, ils a déjà récité. Pour Nzemba Liboso, Nzembo na yo ekoma na ba radio na tangi wana. Non na koma Mozambique té, non na koma Cap Vert té, mais Nzembo na déjà beta na ba radio wana kuna. Ils a déjà récité. Wana za bandeko bazaka kuna nde ba biso ke betaka. E betaka na ba radio. Yo moyo ka ngope ke betaka. Nazalaki nominé na concours moko ya radio Cap Vert. OK. Ça na ba groupe o bande ko publier ba lien téléchargement. Eza ndeko mo sala na radio azwaka Nzembo, azobeta na temps ya pandémie. Et ndeko wana na fiche na pamphlet ya Nzembo numéro na se abenga nga par ça WhatsApp kina Nzembo na yo eza nominé na ba Nzembo o gospel ezobeta na temps ya pandémie na mboka na biso. Ah bon? Et en passant aussi na pesi bande ko nyoso ya Cap Vert mbote. Merci frère Diego, adorateur de Yatata. Nabi que ils aura pas sur na TV obliga pour demander pour la production belé. Ce que single ya tout ils en a tout traîné. Single ya tout royo. Nazolinga na bimisa
EP mon il y a 6 titres. Nous avons balancé dans la plateforme de téléchargement. Il y a Fil d'oreille, Fils du roi. Ok, Fil d'oreille. Fil d'oreille, en portugais, en français, Fils du roi. Ok. Parce que, pourquoi fil d'oreille? Dans la vie, nous avons vivre pas comme tout le monde. Les gens ont comme la biso, biso mon soit tout. To bossa na ka to za banzambe ya miki. Tant nous avons créé l'homme à notre image. C'est que image nous avons image nous avons la kanango. Yo to comprendre que ba chrétien belé ba bungisi valeur to identité ya muto ba sambelaka. Le l'autre qui mambangu sima ba bien matériel to zo bossa na ke to za mwana ya mokonzi. Mwana ya mokonzi abundaka zwate mwana ya mokonzi afanda kazozela po ebi aza héritier. Loko ya tata na yeze ayi. Ah bon? Ouais. Bien parlé. Tout c'est la single wana pour na date nini? Bon, single n'a lancé le 26 février. Le 26 février, n'a organisé une célébration mon Fil de repos. Ils ont déjà organisé première édition. Ils ont qui na décembre, le 1er décembre, il y a 2019 célébration Fil de ils ont déjà enregistré. Mais pour l'année où tout ça, on a février le jour pour lancer single officiellement sur ma plateforme de téléchargement. Ah, ok. Alors, Fil d'oreille, déjà, tous les gens ont beaucoup de karaté, tu célébrer déjà. D'abord, félicitations. Ils ont enregistré par AD. Tu as travaillé avec Joselme. Ah, Joselme. On a travaillé avec Joselme. Bon, qui met AD Point. AD Production. AD Pro, salut en passant. AD Pro, producteur et Makasi, Yambo Kanabiso. Déjà, Bimisi, ma marque au biso. Donc, aucun facture n'a été, producteur pas zate. Bon, et quand on attend, on se fait les factures, mais ils ont qui bouillent. Au bras d'accouche, tant on a vu inspiration, tant on a vu inspiration, ils ont qui n'attend une pandémie. Voilà. Attend une pandémie, bon, dans mon acquis. L'esprit n'a pas donc tant que musicien soit inspiration nzembo autre na esprit wana ils ont monté tel à kosala yango ADP pour kosala na yango parce que l'esprit n'a pas monté liboso ya qui na pensé na ngai qui Joselme ah bango nyonso bazana bango ba ingénieur bana ba technicien ça ne dérange pas ils ont moto nzamba orienté au travail na cette fois-ci parce que ah tout ça la polémique pour ça te côté au kimaki AD propos signer la divorce simba été. Ah, les frères. Oui, nana maman makasi mo bona yoke pour non. Ah, beaucoup loba. Yo ba kisanga sur maman makasi. En tout cas, et ça a combien de titres hein? Bon, Fil d'oreille et Kozala. 6 titres. Mais comme chanson promotionnelle. Comme chanson promotionnelle, ils ont déjà au bras d'accouche, ils ont déjà dans la radio, au bras de Angola. Ils ont déjà au bras d'accouche comme chanson promotionnelle. Est-ce que biso ba otoyo ki ngona noté? Na bandeko ba lingako o ba sepela na musique o betaka pona tata za lokumu. O sunga biso o yembela biso ta mwandambo. Tout va dire moi soupe. Bon, pas de problème. Au bras d'accouche. Là na couche, Jésus sofreu para mim. Lá na cruz, ele que era santo deixou seu trono só para mim. Do meus pecados, o Senhor me livrou. Livre eu sou agora, livre eu sou agora dos meus pecados. Bon, ils ont extrait, nous sommes vraiment pour que Diego mis de la plateforme de téléchargement, nous avons déjà là. Oui, Binin. Nini Papa Georges. Ngai pena nazarape porter parole à Jésus. Ah. Nazo imo ba information mike. Bande ono ba ebisinga babi ba collègue no pekaka. Babi pourquoi faire Diego alinga royemba lingala te alors que pe na mboko pe lingala pesa makam. Nyoso na pa yoka yinde ko esa yiba interprétation abima na mboka o yanga koma ata komine nzemo ne bien za ma inspiré na lingala mais faut comme ça on a portugais. Pour elo ezanga na émission oh to sa émission lo na portugais. Yo dembila ka portugais ndeli biso penal biso to ba o ba communauté congolais. Ba to ba linga pe lingala.
Papa Georges. Oui. Tout ça émission na ngoni na lingala ti. Que yon a le bit. Bon, ceux qui font dans Gaïté, ceux qui répondent à yo, tant se fait de nous en portugais. Non, même pas. Isa boy. Isa moni nzambe tango apesaka vision. Apesaka vision et puis apesaka pe na provision. Voilà. Nzambe tango alakisi yo promesse. OK. Akolakisa yo ba défi okukutana na nzela te. Nzambe abisi Abraham, je rendrai ton nom grand. Alakisaki Abraham te ke okobota te tina batambo ayebisaki Abraham parcours te. Abraham asweka na promesse. Nzambe soka peso promesse akosala quelque chose. Azwa komba Abraham afungoli yango azwi préfixe moko bakisi na kati pour yebise ke je rendrai ton nom grand dans le futur mais dans le présent tala makambo na osala siko. Ngai pe koyemba nzembo na portugais. Eza penda mabe mingi te po tozo évoluer na Angola, toza na Angola. Yo za na vision. Toza na Angola. Na fil d'oreille. Na épée na fil d'oreille. Na za banzembo mibale ya lingala. OK. Banzembo mibale ya lingala. Moko titre nango Bolingo. Wana mususu ezala non ka bongo non po ezala non na labo. Osali bien do yembi Bolingo. Loba tuna ngai to koma paso Bolingo koma. Bolingo za ndenge yo kanisa wana te. Te na ngape na kanisi bongo ndete. Po kima déjà. Ce qu'on a dit Bolingo, c'est parce que mon Bible le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nzamba lingai mukili mingi a commis jusqu'à tel point apé sa mwana na moko. Moni mutu oya lingaka ami pesaka mutu oya lingaka ami bonzaka Yesu tonga komi Yesu ne kulusa yaka preuve d'amour. Yesu so ezaki nan pona nkembo te ezaki nan teke non akufela bato na tika na histoire to na bima grand prêtre na bango te ezaki pona bolingo. Single les en featuring? Single pour le moment ils en featuring te. Mabeno nde yango. Te nalingi lokoza Evra liboso. Nalingi lokoza Evra liboso. Nalingi lokoza Evra liboso na défendre na blakisa tona même le peuple de Dieu message oyo nazana ngonanu lokola mukumba po banda na banda musique mbala liboso na réaliser et puis to musala moko boye avant na recourir na ba single il faut na lakisa nanu eloko nini vision nini oyo nzambe achie kati na biso. Vous êtes un producteur azate producteur push na biso moko kolo. Et ça problème aux musiciens gospel bazan en mingi en Angola alors qu'il y a des producteurs. Parce que quand la ni caméra en ingénieur Steve Vita au singa la bande koyo balinga ko soutenir musala nzambe au bazolanda biso partout au ba soutenir émission au faits sociaux. Soki bakoki ko tindika album ekende so single ekende so musika. Nazo lancer appel na batu nyonso oyo nzambe akocha posa ya kosunga musala oyo. Eza vraiment musala ya nkolo vision oyo nkolo apesi biso tosalela ye na mutu nyonso oyo ya bonne foi ya bonne volonté oyo nkolo akotuta ye pour que ameka kosunga to kotindika musala nzambe po musala nzambe basunga yango te ezaka kotindika po nzambe tosalela akoka na nyonso. Il suffit par lui-même. Numéro na ya contact eza 00244 945 85 86 0D 00244 code Angola 945 85 86 0D. Nalingi bina batu moko oyo baza nanu bana na nzambe baza bana na nzambe pour ne pas to koma o te na ko soutenir yo to na ko produire yo mais faut ça la boye to ko yokana te. Merci. Vraiment, nous arrivons déjà presque à la fin. Nalinga pousse na moi mukebo. C'est ngate to bon la voir ma casse pour moni attendez to tourner boy. Au moins na régie va baser billet. Non bena. Siko. Maman moyinde bazawana, l'adorateur Mathieu Jumba kwa zawana. Réalisateur na biso ya propre papa. Steve Vita. Voilà. En tout cas, na c'est na générosité na sympathie na abna mukobi. Ya solo. Vraiment. Siko nalingi osunga biso. Pour sunga bato bota biso. Pour répondre à biso na moi mituna o. Mais au confirmer ce soit solo, tu es le kuta. Frère Diego Mido. Vrai ou faux que Okima n'a pas travaillé dans le producteur Moussous pour la proposition Yakisi la musique gospel? Vrai. Vrai ou faux que frère Diego Nangola
akoma moi musika na ba collègue na ye pour na ba faire etali makambo ya mbongo. Faux. Vrai ou faux que ba collègue na yo boyemba na bango musique gospel la mboka oyo ba approchaka ote to ba bengaka opete à part l'église pour ba jijako comme fouteur na mambo yemba. Faux. Vrai ou faux que frère Miguel et frère Diego ils a passé Andy Makena a un engagement et a fiancé malgré un monsieur chrétien. Faux. Bon. Merci. Faut réfléchir. Faut réfléchir. Naza engagé, naza ma préparatif à Libala. Si Dieu le veut. Naza engagé. J'ai sali ma fiancée en passant divina mushipiti. Je te salue. Voilà. La question donc la sagesse mingi mais conseil moi qu'on a opé ça kaka. Biso ba musicien d'Angola, nouvelle génération toujours il faut trouver trois choses. Oui. Pour la réussite ya muntu, faut yeba tout ça en temps, tout en savoir faire, na volonté en Zambie. Pour muntu réussir, il faut maîtriser la biologie sur la mise à tout. Si le ne ça là, toujours bambela Nzambe ba victoire o ya yebi angote. Mutakeya sali makambo na ye moko boye asimbi babiloko na ye mo bakoti bikota kota nyonso honneur wana so ya bambela mo Nzambe na biso ou soit ezaka ke yondo yembi na obiente okoki na makambo te parce que baninge simbi alokomi na mutema lukunya na lo bible o misato savoir faire temps na volonté ya Nzambe. Volonté en Zambie na ndenge nini volonté en Zambie tango ko ya fi kuta on a savoir faire. Ceux qui volonté en Zambie ye écoute on a savoir faire et ceux qui on a te forcer l'appel sous temps na yo pour biso to bota mata mo côté Nzambe lobi avec apôtre Paul labi je veux que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton âme. Nzambe lingi to prospérer na makambo nyonso mais ils en attend surtout que na lignée à Joseph a l'autre bando to fois à la mokonzi ba ozala mokonzi wapi aussi longtemps na kata Israël lié à zana promesse ya royauté temtana promesse ya royauté za Juda donc nzamba permettre battre ka Joseph pour que comme mokonzi libanda ya Israël ils attendent. D'abord félicitations parce que ça parmi les musiciens chrétiens on a mis na plateau na ngawa ils a pas si ba pesa même ba passage biblique. Kala mingi te tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele tokokanga bango. Merci l'adorateur Mbako Mathéus, mon ami de tous les temps. Sans oublier aussi Manassé Mananga, l'ingénieur qui nous suit en direct de Kikolo au Kimbangu. Vraiment, na évité quoi. Merci aussi, merci pour notre soutien. Merci Nyosobo Sala pour vous soutenir nga. Clinique de téléphone, GSM. À bientôt, ça sera aussi la ouverture et inauguration. Donc, Kalamingité, pour la réparation de téléphone, vous consulter le Jawana P et ça, Labino, vraiment bien. Ça, la qualité, Zawana, Piaget, entrée de FAO, tout Zawana, il y a des techniciens, il y a des références, ils ont tout comme Kaka. Na entrada de phare aux Piaget au Kombamon na clinique de téléphone GSM il y a des techniciens comme Obama Makamunyo Sonyo Mazali on qui peut na pesa mon programme to nazozongela opena po opesa pe programme Makamunyo Sonyo Mazali et Obama Roger Kumbu. Il y a aussi Baby Kamati des techniciens comme Baby Kamati, vraiment confiance du chef Bazawana Musale Osa Magitoko. Papa tokomo comme na biso dana suka émission ya biso komo ke na suka la télévision za rangonga to yamba on émission ya yo moko tango single est vraiment bima za déjà lancé na linga ki opesa mo bambote pour toza dimanche et puis numéro na ya téléphone déjà opesa ki déjà opesa ki moi ba référence ndeni bato rosa la po bakutana na yo et puis voilà quoi. D'abord merci pour l'opportunité ils ont vraiment considération on a Moutuloko la papa Georges Kobengisa biso vraiment ça prouve vraiment que vous considérez biso vraiment dans le thème et bah félicitations on a par rapport au programme cadre kitoko plateau vraiment impeccable donc voilà ACP vraiment donc ACP vraiment pour la musala dès là on a ça on beta c'était vraiment pour le programme
le 26 Nzembo fil d'oreille Kobima bo se préparer na ba plateforme ya téléchargement pour que boy ambayango batu nyonso baza pour ça balanda ngai c'est ba page officielle na page officielle na Facebook Diego Mido musique gospel na compte Facebook na ngai Diego Mido fil d'oreille ils sont déjà actifs bon pour notre programme à part le 26 février surtout si le 26 février to lancer Nzembo mars de Rosala la tournée moko ya Obra da Cruz na ba province d'Angola to kende Malange Katete Lunda Kabinda donc tout ça à chaque fois to na ba tournée wana to ba nempe ko annoncer na ba page na biso pour ne pas aussi na bosana na osala peso sous appel na za maison na ngai maison ya réalisation et ma publicité bani mis de pub concept ou kalami était ko bimama to yo betela mo c'était bien bébé tant bambo te pesi na nani sans plus tarder na pesi mbote na famille Mido famille na ngai na Kishasa kuna papa na ngai Mido Paul mama Adolo Mesongolo baleki na ngai misatu Alexis Mido Beni Mido Dorcas Mido et puis na pesi mbote na batu nyonso balinga ngai na ba collègue nyonso tokola vraiment tous ceux qui voulaient tous appels à la célébration Pâques le 26 avril deuxième édition Luanda vraiment adorateur Mathéus Mbaku Yannick Misoko Giscard Anthony baza vraiment belé na batutu oyo balinga ngai vraiment banzembo za déjà la plateforme à téléchargement au komika peu importe quoi que plateforme à téléchargement so komika ka Diego Mido banzembo nyonso kobima en tout cas s'abonner boluka en tout cas tous vraiment ensemble numéro de contact na bande lisusu plus 244 945 85 86 0D plus 244 945 85 86 0D na pesi bambote na batu nyonso jusqu'à Antoine na yo mo papa Georges na libota mobimba et puis na maman Moindo artiste comédien ne sais pas vraiment cause la kuna na régie toujours solo la avant ma ambiance on a en tout cas j'ai vraiment aimé Nzamba Pambola bino nyonso amen vraiment merci Nzamba Pambola biso nyonso Nzamba Pambola biso nyonso Nzamba Pambola réalisateur à Pembe ingénieur Steve Vita Nzamba Pambola bino nyonso obo soutenir biso tarabe mission vous partager à vos palanca vous partagez mission kande bosala esala biso bien Melinda Fudiangana moi classe na biso Melinda Fudiangana il y a aussi Glody Kumbu Osam Nzambe un adorateur lokola frère Diego Mido Glody Kumbu mon ami depuis l'école primaire vraiment merci pour la musala tata nezo keneliboso il y a aussi le frère Claude Nzita le 6 Tobo Sanate le 6 février l'homme d'Aifata bisonyo sotoza wana to remplir salle wana pototo na Nzambe linga azo lokumu merci vraiment na pasteur FL Malonga bon dimanche na papa Israël na moi na maman Amélia commande na bana nyonso Divi na Myriam je vous salue merci merci Pesusu na Pesu bon dimanche na Yomoko pour nous répondre à l'invitation à Bisotala fait ce sont des arabes. Ah maman makasi c'est raté. Toko zoma mon papa kitoko dans hôtel la biso pero là. Dorada. En tout cas vraiment botika la malam l'émission na bino. Surtout ya mes musiciens en tout cas to sundo la plateau. O mema biso na bonzambe. Po bana nzambe bato na nzambe. Tala pona ngai to saliboy. Maboko no matondi makila ya masumu nanga okufelinga nazangi luka kopesa yo na maso osali ponanga semato ondi bolingono kolo Yesu nanga elekeli mayele nanga bolingono kolo Yesu nanga elekeli mayele nanga. Que Dieu vous bénisse.